Chico Pululu akufi na bi mais Pululu abelité. Pululu abelité to ki nouvelle Pululu ya malade na été. Or na katikati ya butu ba malaise esalaki ye na ndenge nzambe aye kozwa molimo na ye apema na kimia petit frère propre Pululu que son homme repose un peu na absence à Pululu so itobungisi élément monument monstre donc il te perdre donc Pululu muto apesi valeur na rôle ya kizengi non atiki vide munene makasi na kati ya monde na biso artistique na monde na biso ya comédie Pululu atiki penza vide donc azana muto ko remplacer été ata na moni mayonnaise a joué kizengi ata na moni buibui a joué kizengi ata na moni kiodo a joué kizengi o aida na on sentit que Pululu azate. Voilà, Modéra, il a tout dit hein, dans l'émission, oui. Modéra, atika biloba loba. Ok. Atika biloba loba po Modéra passe à la film benga été. Oui. Et cause à l'ango souci. Kwa tanga nde naza musala tolela yango. Voilà. Toza na bureau te to te karaté. Oui. Soki musala ngo sko ba abandonner yo au se sentir libre, au se sentir seul. Rejeté, abandonné na bato bosekaka, bozali ko seka, bozali ko tambola, bozali ko lia. Lokola kaka kozala moto ozalaka na souci est normal c'est une réaction normale oui mais et sali kaka mabe soki ka souci on amte mimi Pululu na liwa et sali mabe ba artiste et comédien ba déshonorer corps ya ndeko na biso Chico Pululu aussi longtemps na kundamite nzoto neza na frigo na malili ba mama top bandeko misusu boke kolia boke ko sauter boke ko bina bato bazolo babongo bango ba olia te nasi banda Pululu akufati lelo baza en gêne ba olia te bana grève de faim ce n'est pas dit so Pululu akufi toko lia te toko sekate toko sa lelo ko moko te non on est à raisonnement ya ba congolais eza mutu musu te eza ka ba congolais. Les Congolais ne sont raisonnés, ils ont moins retard à raisonnement. Artiste doit se faire pour nous lutter. Artiste doit. Année on va faire combien d'artistes? Et belé. Ceux qui n'ont pas de compte, ils causent à 12. 12. Est-ce que et cause un problème c'est pourquoi? Parce que mon avis, quand il y a pour nous les gens ont un problème pourquoi? On va producter ba boya bazwa Pululu pour nani bana poto ba lela kate ba loba kate bozwa Pululu ba obliger kate pour ni ba diaspora fallait ba loba pour biso to ande na maboko na bango fallait ba loba non bozela biso Pululu po toza ba na nzambe bisika bato baza ko tout anezanga ate so mabeza to yekola kolimbisa so ba producter ba kangai motema bango so ba telema ke je ko ba producter ba linga ba longola décision wana po Pululu azana na problème na biso ta azana na problème na ba producteur. Est-ce que Maman Olive a joué un rôle très important dans le milieu des comédiens? Maman wana na lobaka er nyoso so nazo sa prière nanga na lobaka nazora moins une minute ya kolobaka nzamba pambola ye. Combien de basi ya ba président ba défilé na mboka na biso? Maman ni na sala lwa ye. To lobaka pe bola mwa bato. Ceux qui vident le là comme il jouer azo alati misuni azongi na scène azongi na scène nana sungi vide loin et puis la linga ka kufati maman meme na hôpital ba indien wana na première et hôpital on écoutera combien par jour mais obimisi ni un cas basé au soin du début à la fin et puis la biki a lobi maman merci to lo ba kutu misusu te to lo ba misusu te pour basala de aba 20 ans ba 30 ans na poto bana bambongo na bango ba vanda bana tema makambo ya ba futilité oté eza bato bake ba ina ne 2 ans 3 ans 5 ans to ba osala ba makambo ozo eza ba manque à faire ba manque à dire so eloko ça les até joie journal tanga ton dimi na biso ngo to za ba mandia mais ki mandia na biso ezane ba pesa biso mbongo ya musala na biso neti nga top ne na zabi na yimi na nomba bato bazana poto te na ipe ba komona bango te ba diaspora pe ba dépendre na nzambe moto amokili jamais ko dépendre na muningane moto to dépendre biso na nzambe so yo lingo maltraiter nga o lingo comme sanga mona mke finga hapo na 20 € no
Non, préféré au tika. Maintenant, garder personnalité. Non. Le reste, oh, invitation fait ça avant. Sundiata, pardon. Ah, guerre est en côté. Gabriel Azan de Goya, ya Sundiata. Tout est dans la kinga, tu vas finir, tu vas que ça soit fait. Ah, toi, peux battre. Yé, moi, ça, Sundiata, Azan, c'est mec qui n'a biso. Alors, tu as guerre, n'a biso par rapport à quoi? Attends, au lobby. Attends, au fingi, toi, c'est mec qui n'a l'équipe, tu as yé, tu as simba yé, son ilamba. Avant d'aller dans le thème, malam. Conseil, n'y a pas de ça. So ya yebegalia makayaba mungu mais tension sozo kita balia makayaba balia makayaba mungu ebele mais nga tension kita nga nalia makayaba mungu ebele eza bongo te eza traitement est-ce que ça vient ko loba na télévision Mama Top bon Gabriel mutalobi nga sa mona mke ayebi pourquoi lobi nga na za kuna te omoni ba question oyo apparemment vous appuyez à Gabriel ci-dessous notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de containers de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, des projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci amis fidèles internautes. Bruno Batouta la biso du début. Il y a la biso l'enfant jusqu'à cette émission aussi là. Merci en même temps sur nos antennes www.Africa Elengi TV, bien que tout ça l'émission sous la pluie. Comprenez qu'à Kinshasa, Banda Tongo, jusqu'à 13h30, il pleut toujours abondamment. Donc, raison pour laquelle Tolinga toujours Moussa on a biso Tokanga Mabo côté. Toza déjà na 4 terrain pour que tu aies Belabino va inviter de marque, n'est-ce pas, Obo, Sengara, OP Bolingaka, na www.Africa Elengi TV. Dans cette émission, j'ai réussi pour vous Mama Top. Oyo ACP Sabino, Mama Top quand même, on doit signaler, c'est parmi les grands. Oyo monde de théâtre, Basali et Belé, nakati ya comédie théâtrale, nakati ya Mboka Nabiso. Et aujourd'hui, tout le monde m'a beaucoup Mama Top. D'abord, bilan naye,
c'est comment dans l'année 2019, ça a été marché comment? Positif ou bien négatif? Nazana est sur la tant de sujets en même temps dans Nderonabiso Oyo accueilli na fleur d'âge au nom de Chico Pouloulou, que son âme repose en paix. Torosolo la temps soit paix na liwa ya Chico et ambaki wapi azaki yango pendenge nini. Mama Top, bonjour. Bonjour Lokamba, Mike. Bon numéro nanga. Nangolu Nzamba Bateli, bonne année. Ah, merci pareillement, merci vraiment. Avant tout, quand on a maso, on a biso moi, likamuni ko ba diaspora, na ba fan ba otala yo na souhaité ba on a bonne année 2020. Ba on se ba projet na bango Nzamba a réalisé. Ba simba o bazangaki, Nzamba pambola ba fan nyoso balinga Mama Top. Après Sabino longue vie. O bozangaki bozwa 2020 année à réponse pour Nabino nyonso. Voilà, merci beaucoup Mama Top. Tout bana directement, on va comprendre. Tout ça vraiment, nous les obéis à Kinshasa, Makasi. Et tout ça forcé quand même pour que vous Kabiso tant soit payé. Mama Top, le bilan ça a été comment en 2019? Bilan dans la carrière na. Bon, bilan dans la carrière en 2019, en tout cas par la grâce de Dieu, et l'équipe bien. Oh, nazaki kosenga nango Nzambe nazaki nango besoin comme bilembo. Nzamba la kisaki ngai. Na témoignaki pe. Na lobi Nzamba za malam, donc il est malam par la grâce de Dieu. Alors côté négatif, là on est côté nango, côté simbité, aussi il faudrait maintenant améliorer en 2020. Côté simbité, na côté ça ba demande nanga ke, na besoin Jeep. Na besoin Jeep. Ah bon? Na lembi via express. OK. Mutuno so Nzamba osimbe motema, aza mutu a bonne volonté, a sepelo sunganga, asalanga do amutuka. Et ça l'a bien. En tout cas, on a demandé oyo et à quoi négativité en wana pour jusque là non a joué en côté. Aujourd'hui, Mama Top, combien de carrières de Josali et puis combien d'âge? Aux en âge nini? Âge nanga ya robotama. Âge robotama na âge de carrière. Mama Top. Ba be changer ba âge, ils ont changé. Kasi faut na changer pour nani? Na on changera pour la ligne moto e ba na ligne moto e ba. Ça va calculer OK na 53, 50 ou bien 51. Na le roi Diogoté, âge fixé et balaté. Na le roi joueur, âge fixé et balaté. Mais on ne soit pas Mama Top, azala mona lemba mona Mama Top. Mama Top a botama le 26 décembre 69. Voilà. Donc mutu fa beta ne calquer atana bilobi ke na comme na 54 ans. Yo beta no calquer yebaka ke Mama Top a le vérité obi akosi. OK. Âge Mama Top ya on a surtout bi na carrière na tikali na 2 ans. Son Nzamba batelinga na okoksa 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. C'est déjà beaucoup. Na expérience Oyozu na kati ya musala. Makas. En tout cas, c'est à féliciter. Hein? Merci beaucoup. Féliciter na 30 ans de carrière. Voilà. Et mon vivant, Mama Top Baza toujours vivante. Donc voilà. Alors, Toroyana na masolo na yo puis na carrière na yo ndenge zo évoluer. Mais tant que tu as traversé moment moko ya pasi, ya disparition de Ronabiso Pouloulou Chico. Tu as un message ou nouvelle triste ou information. Bon, au moins une nouvelle que un tel a obéla et ça l'a bien été. Ce qu'un tel a obéla et ça l'a bien été. C'est quoi va apprendre que muto akufi. Nouvelle ana et sona jamais malamu na mato ya bato. Et ça a toujours ba regret, souci, mawa, kolela. Donc na batongo tongo na yo Chico Pouloulou akufi na bi mais Pouloulou abelité to ki nouvelle à Pouloulou ya malade na été or na katikati ya butu ba malaise sala ki ye na ndenge Nzambe aye ko zwa molimo na ye ape manakimia petit frère propre Pouloulou que son nom repose en paix. Balobi Nzamba za le Dieu de temps et des circonstances. Nzambe pe ba kondana été pour asala ramabete. Yo asepela ko pesa biso Pouloulou asepeli ko zoye. Pour na biso tolobaka Nzamba zo lokomo. C'est ça donc ça là qui bien té et ça là il passe ma casque ko nouvelle. Voilà côté fort il y a Pouloulou. D'abord parmi le meilleur souvenir ezo zongela yo. Pouloulou palanga ba meilleur souvenir za moi ebele. Na moni susu. Na moni sous théâtre moto sala na e pa Alpha Bokole na pesi Alpha Bokole mbote Simekoli na moni sous pour na mona pe image yango ba relaxa na TV
en tout cas naokaki pasi ya malamu eza mwa ebele basouvenir tovoyage na Pululu Matadi toke Point Noir toye Angola donc tozalaki mwa pembeni mingi tojoue mingi namoni lisusu film mpe tosala pa Major Bisadidi ya bor ezanga kombo tojoue na Pululu donc tolexi bata moko ya bien mwa ebele malgré komaki un moment aza omona na lisusu te mais tolexi mwa bata ya malamu ebele mingi vraiment esala mpenza passe voilà. Est-ce que na absence ya Pululu sur le plan artistique tobungisi nini? Na absence ya Pululu soki tobungisi élément élément monument monstre donc il te perdre donc Pululu muto apesi valeur na rôle ya Kizengi na RDC Mobimba. Pululu apesi valeur na rôle ya Kizengi na yebi bato tokotanga bakombo te po bima bete basala théâtre bajoua ba rôle ya Kizengi avant hier mais toi valoriser yango voilà tangu Pululu abimi non Pululu eza marque Pululu aza marque oyo vraiment non atiki vide munene makasi na kati ya monde na biso artistique na monde na biso ya comédie Pululu atiki penza vide et puis aza aza comment voilà donc aza na moto ko remplacer été aza te na omonete ata jouer Kizengi ata na moni mayonnaise a jouer Kizengi ata na moni buibui a jouer Kizengi ata na moni kiodo a jouer Kizengi o Aïda na on sentit que Pululu aza te quand l'artiste ne meurt jamais, il demeure toujours au travers de l'œuvre nae, que son âme repose en paix. Il est irremplaçable, Maman Top a si bien dit. Irremplaçable vraiment. Émission na biso, en tout cas merci. Dans un bon moment, dans un temps fort où il relaté biso avec Pululu besoin qui t'en aille. Mais batwalobi makila ya Pululu les amakasi, makila ya Pululu les na ba division entre bino na bino. Makila ya Pululu ekomi ko lobisa bato msusu ba vérité oyo babanda ko bomba. C'est vrai aujourd'hui Maman Top Pululu bien que liwanza mene mutaye baka yango. C'est vrai aujourd'hui Pululu akufi nde bato bazoloba na ba souci. Il a été abandonné, il a été en distance avec les artistes et comédiens. Oui, ça fait un bon moment Pululu. Azalaki suna bisoté même les tosa ba filmer. Peut-être dans un voyage azalai penza mingi lisu na kinte azalai pe akomaki na ye mingi na ba déplacement na ye voilà o ngala ko yeba muke pona Pululu yango na mais ba souci eza normal abandonnaki ya Pululu souci eza normal puisque o eza musala na mais Top on est ko bengisa souci Pululu na ba film na ote voilà modéra lo bien il a tout dit na ba émission oui modéra tika biloba loba OK atika biloba loba po modéro pasala ba film abenga été oui atika biloba loba ya onta ngola kusamuninga musabitala ya mukusendele ekende les autres ngela ka o yepe nazo se rappeler na ba film ya Nana Takaza azala numéro 1 voilà ngakuna sala film Takaza na Angola ngala umela na Angola le ba sa film Takaza lukanga pe na Angola na sala pe film ya Takaza na Angola buzoba top na Angola c'est ça. Donc azalaki azalaki abandonné penza te Pululu azali na ba déplacement Pululu azova na kinte mais sauf que et comment qu'à un moment donné pe baninga bazako zo suna musalati wana tozala sincère tondima bazako zo suna musalati na ebité bon et cause nango souci patanga nde naza musala tolelaka yango toza na bureau te totekaka te soki musala yango sikoyo baabandonne yo o se sentir seul rejeté abandonné na bato bosekaka bozali koseka bozali kotambola bozali kolia lokola kaka kozala moto ozalaka na souci eya normal eza réaction normale oui mais esali kaka mabe soki kaka souci wana moto ememi Pululu na liwa esali mabe si réellement liwaka eye mpona souci en tout cas nzambe alimbisa biso voilà
Nzambali Bisabino, c'est bien, il y a tout s'excuser que si seulement signé aux autres ah ou si quoi kufi pour la bongo Nzambali Bisabino babande konayo son azoro bayo c'est que bande konayo o bazoro balilo ba moko ke bino na bino bolinganité bozana mitema mabe tout le monde est mort. Comment est-ce que les gens ont fait couler des larmes tout le monde va bazoler là. Mais donc sa question na ngama mato. Sensibilisation à artistes et comédiens ezalaka ceux qui mutaza vivant ou bien ceux qui mutu déjà kufi. Na lobi soko moni bato ba lingana te faut retrouver en normal. Bible ezolo sur le cœur de l'homme est mauvais. C'est biblique. Motema mtu yana malamu te. So bato ba lingani te. En tout cas pour moi je trouve ça normal. Parce que Bible dit sur le cœur de l'homme est mauvais. Motema mtu yana malamu te. Soko moni mutu alingi mutu seke nzambe mutu akotika tina epo alinga mutu. En soi mutu ye moko za mutema mabe. On comprend konanga. C'est ça. Donc ceux qui tolela qui c'est normal tolela parce que azan de connaissance tozala ina. Tolela rapona ba souvenir. Tout le monde est tozaï ko travailler na ye. Tout le monde est tozaï ko vendre na ye. Tout le monde est tozaï ko melana ye. Tout le monde est tozaï ko sekana ye. Et ça normal tolela. Et ça normal tant to yoki alali. Et bon moni kende ko namne no alali bazipi non. Attends la lela ki na musika mena lela ki. C'est ça, et normal. Et ça normal il faut tolela. Mutu akokanga ngo azate. Et ça non. Donc ikuta lié mutu. Mais au moins tant encore à mutu ane bimi azolela kolekata na batu misusu. A raisonner pe mutu on est bazalaki malgré ma belle salle. Et ça normal. Et non normal papa. Voilà, la démarche ni déjà aussi la pour na bandeko bazobela bandeko na biso. Bandeko na biso bazobela, bazo so ba soin et puis ko kende ko tala bango et puis toujours tout makambo nzamba sunga de ya pululu eleka je crois bientôt solo là déjà moi ba un petit rien na o nzamba o chebso na maboko to kende ko tala moi bandeko na biso pe o bazobela. Et ça déjà et ça là déjà en cours mais les wande se prendre biso pour pululu abilité. Tous allez na idée pour pululu te mais pour éviter tout le banine donc ça makambo nzambe quoi. Voilà, Eza Maramanzambe. Merci na Mama Top pour l'éclaircissement. Oyo, vous allez la biso à tant soit peu pour que diaspora quand même base en la facilité à comprendre Makambo. Deuxième point, alors oyo pelisi moto même biso to zala na kati kinga kati wana to bimi boye lobi na ngo boye to zibataki na ba diaspora. Mama Top. Balobi présence na bino d'abord na kinga kati zala ki na bitine. Mike, moi présence na kinga kati na pesi na enga acteur wa bi mikolo acteur amakasa zo pasuka enga zo pasuka na scène fort enga do na pesi ba salutation donc bisika aza aza na acteur akalame na banzonzinga aza mtaloba trop na lingi te na pesi mbote bisika aza ko kene na biso na kinga kati na pesi mama Olive mama bana ebele balobi mama ni mama ba salutation. Maman m'a bengisa biso. Maman benga biso, to fêter ensemble, to dîner ensemble. À ce pleurer, à ce pleurer na biso ba comédien, à ce pleurer to fêter na ya ensemble, to dîner na ya ensemble na Noël, to zala ensemble quand ndenge maman sala na bana na ye. Mais au sala que le 23 liwa et se prendre pour Loulou. Puisque pour Loulou pas qui appelé. La liste est par rapport à Azala qui appelé mais liwa est aussi prendre maman à reporter jour où il fallait tout nani à Kenya on visiter si réellement pour Loulou a confié à Kenya na famille à pour Loulou après le 26 les a benga kibiso to que kozwa ba cadeau ya bombela kibiso pour la fin de l'année. Donc to kena pour maman mtabing on a beats au lobby. Merci beaucoup mais les gens disent que ba artistes et comédiens ba déshonorer corps ya ndeko na biso Chico Pululu aussi longtemps na kunda mité nzoto neza na frigo na malili ba Mama Top ba ndeko msusu boke kolia boke ko sauter boke ko bina bato bazolo babongo bango ba olia te nasi banda Pululu akufati lelo baza en gêne ba olia te bana grève de faim. Répondre ngati c'est que bato benda na moni bato baza na mawa ya Pululu na si ti lelo balia raté
baza boka na nzala bavandi ka ti mukolo pululu bakokunda ye je crois après on a décidé que ba bandolia. Voilà. Mais maman top bino moko boza ba spécialiste en matière de théâtre botangela ba expression na bino ba expression faciale corporelle etc. Mais balobi attitude bozala inango jour wana za attitude ya bata mawate attitude ni o bozala inango ngana zo bana bible nzamba zolo bana bible boye que David roi David tanga zo belisa mwana na ye alati mawa David asokola raté David asala ke lokote même ko le mwana na akufaka David asokola alia alwa nzambe apambola nzambe po eza volonté ya nzambe toza na kati ya bis nde tozala beto na kati ya bis tozo kende muto mtozo kita na arena ye pululu akiti na arena ye la vie continue tozo kende ce n'est pas dit so pululu akufi toko lia te toko sekate toko sala eloko moko te non wana eza raisonnement ya bacongolais eza mutu mosusu te eza kaka bacongolais nde toraisonnaka tozalaka na mwa retard ya raisonnement ozoyoka tozalaka na mwa retard ya raisonnement mutu akufi wi mpo nazala na makasi ya kosala badémarche ya kokunda ye ifo nalia te ifo naluka mbongo mpo tosangisa mpo tokunda ye te eza bongo te sikoyo soki mutu tovandeli kaka kolela apola na morgue nayebi te ide ya bato eza nini fale tokanga biloko na biso tokelana na morgue mpo pululu ayebake tolingi ye mpo tosala sentiment ya bato ya mokili non tozolela ye na ndenge na biso ya baartiste tokolela pululu na kobina tokolela pululu na komela tokolela pululu na mai ya misu tokolela pululu na koseka kaka ndenge moko baartiste mosusu bakufa pululu mpe alelaka bango bongo eza bongo artiste adoso akufa ya pululu te artiste ane oyo bakufi combien baartiste ebele soki na bino akonta ekoza ata ba 12 est-ce que ekoza problème te pourquoi baza komona biso kaya pululu elingi bota baproblème pourquoi pululu aza artiste comme tout le monde comédien comme tout le monde tokolela ye à l'honneur comme tout le monde artiste ndenge tolela tout le monde na bahonneur ndenge mpe ye akolela mana honneur mama akenda ye kuna ti atiki biloko atiki mbongo maman merci est-ce que yo yebi lisusu ke lobi oyo euti koleka mama atindaki lisusu biro lisusu na réunion mbongo lisusu yo yebi est-ce que baboyaki yango opose question sikoyo nga nakomi journaliste ah congolais aza na facilité ya koloba ya korésoudre problème eyalaka te mama lobi atindaki lisusu délégation na ye napesi mama Angèle Mbote oyo aza biro ya mama papa Dani bazalaki suku kuna lobi bazoyeba pulula bazolandela yango de près pulula okundama ndenge nini cercueil ya combien nécropole place nini na ngaliema mpo kuna ezaka bacommune batamo fleuri akolelama na ndenge esengeli à l'honneur kuna basi baplace podium makambo nyonso baartiste bazodefile kuna sikoyo fale tosani isaka fo tosani o pululu lere mpe kore ekobima bokomona biso mpe na cortège tokolela ye ndenge esengeli pululu ndenge tozoluka tolatisa elamba ya cher tozosala bato tozosangisa bambongo tolatisa ensemble ya veste ya kitoko po azalaki kolata kitoko azalaki mutu oyo azalaki na akufi en plein succès azalaki na succès na ye ozoyoka c'est ça ntango baproducteur baboyaka bazwa pululu mpona nini bana poto balelaka te balobaka te bozwa pululu baobligeaka te mponi badiaspora fale baloba mpo biso toande na maboko na bango fale baloba non bozela biso pululu mpo toza bana na nzambe bisika bato baza kotutana ezanga te so mabe eza toyekola kolimbisa so baproducteur bakangai motema bango so batelemaki je crois baproducteur balingi balongola décision wana po pululu azali na problème na biso te azali na problème na baproducteur et puis baproducteur te ezali ka producteur moko bango nyonso balati problème yango sikoyo ntango bozobelaka kokondane biso est ce que bozoyeba mpe oyo bino bosala point d'interrogation totika nzambe azwa soin mpe contrôle ya bato na ye eloko kala alobaka kaka yango wana pululu apema na kimia mabele ya bakoko eyamba ye na kimia moto akotika éternellement na mokili oyo aza te moto na moto aza na tourne lelo ya pululu lobi te ya nani liwa eza permis mpo na tout le monde eza liloba nzambe oyaki na mabele
orozonga na mabele eza parole de Dieu c'est que vouloir ou pas place ko melango ezate tozaka mulongo tozokena okiti na re na yo ba continuer na biso ba continuer c'est ça. Est-ce que maman Olive a joué un rôle très important dans le milieu des comédiens? Maman wana nalobaka er nyonso so nazo sa prière nanga nalobaka nazora moi une minute ya kolobaka nzamba pambola ye. Combien de basi ya ba président ba défilé na mboka na biso? Maman ni na sala lo ye. To lobaka pe bola mo bato. To lobaka pe. To tchala na ta monde entier. Maman ni ngana zaki na Angola ti. Na moni esika moni Mose Eduardo azosala lokola maman nenga azosala te. Tozala na ba président Mobutu. Tozala na ba président Kasavubu. Tozala soki na banani nani asala ngo. Toloba ya fatite po bazana no ne bandeli toyebi lobite nini roya. Totanga nanu bango te. Mais aza maman a félicité. Vidéo ya tikala ki squelette yawa. Soki vidéo le la komi ko jouer azo alati misuni azongi na scène azongi na scène nani asungi vidéo et puis la linga ka kufati maman meme na hôpital ba indien wana na première et hôpital na yebe écoutaka combien par jour mais obimisi ni un cas bazu yo soin du début à la fin et puis la biki alobi maman merci toloba kutu misusu te toloba misusu te toloba misusu te azo sale belé ya ebele ya kotanga kutu te nzambe apambola ye mama ezaka problème ya kokunda te problème ya mama azo sunga na malade aza mutu azalaka na contact na biso te ndenge ka ba internet yango Dieu merci ekoma soki amoni assisté oui asepeli kokabolaka bozwine na biso baoyo tozanga mabe eza wapi ata bible ezoloba kabola bozwine na babola kabola bozwine na boyo bazangi bolingo nzamba osenga biso yango yo kasi bolingo zaka ovandi esika moko bashindaka baba boko boshinda yango te. Je pense bien que leur maman peut aller na pouvoir abandonner ko sunga bino abanda ko sunga bongo la meme ba comédien na Dubaï chaza na pouvoir le yake na bona na Dubaï biso toke ko swambo po akomema mokili mombambala moko te abandi ko sala ngote ke okaka non makambo eze ebele nyonso eza ya koloba te abandi kosala banda aza na pouvoir eza ndenge na ye amesana azosala na ye kaka ozoyoka soki eza ke omoni ke soki pe eke mama assistaka te na le mosusu na bacontribution na liwango le mosusu mpe tokundama lokola baartiste te so mpe tozokundama na bahonneur oyo tolobaka nzambe merci ozoyoka aza o nzamba sepeli abimisi ye na ta na ye po asunga population mama asunga ka ba comédien te ba ebele ba orphelin ba veuve aza na ONG na ye aza na orphelinat nga na yebi ebele asunga ka ba comédien te donc toute tendance confondue qui par azo sunga ka biso te azo sunga ba ebele ba orphelin ba veuve nini bano bazanga baboti omona zu bango azo tangisa bango azo sala bon Bible ezoloba nazalaki na pasi oyaki kotala ngo osalisaki nga te nazangaki eloko ya kolia opesaki ngai te nazalaki na boloko oasista nga te sikoyo moto ya bato akokisi na yo eza liloba mabe eza wapi pululu akufi pululu aza grand il faut mama kunde na honneur poso tolobika biso bacomédie towana biso nango te pululu na honneur te tosala vantage te il faut tobetabetaka ya baporte neti wana namonaki lobi gouverneur de la ville Jantini Ngobila tomona na sai ayambaki basai na masumu de blende na mona ibango mabe eza mabe te aza mokonzi ya mboka aza gouverneur de la ville ntango amoni ke pululu akufi ayambi bango bongo nayebi ke mosuni ekobima ya kitoko famille mpe kotikala na mwa eloko ndeko mpe akundami na honneur mabe eza wapi mabe eza te papa na ngai tozomona bamboka mosusu gouvernement ndenge ezozwa baartiste en charge mais biso tovaka na bapropre frais na biso tika mama sunga na ye biso mabe eza te voilà c'est ça. Voilà, c'est très bien. Merci na maman Olive, mama ni mama. Mama ni mama. Oh, il est là pour na mama yake na batoto mingi. Mungu akubariki mama. Voilà, merci beaucoup na toi ça là pour un petit peuple hein. Donc il est là à partager na batutu. Babi apparemment comme problématique na ba pardon na ba diaspora, balingi maman Olive mo na binoto à soutenir binoté. Au monde ba diaspora nga na zolo ba diaspora nga na zo sola pe na ba diaspora. Ba diaspora to lo baka bango en général te.
tout le babango en général la plus ba diaspora mbote tout le babango en général te ba diaspora ba sala de ba 20 ans ba 30 ans na poto bana bambongo na bango ba vanda bana tema makambo ya ba futilité oté eza bato bake ba ina ne 2 ans 3 ans 5 ans to ba sala ba makambo ozo eza ba manque à faire ba manque à dire so eloko sala les até joie journal tanga eloko lo baso ezate lala pongi olio lo baka babiloba lo batika ba diaspora ba vanda ba diaspora solo ba kota na ba futilité oté eza na bango ba mesala na bango ka kofinga soki pe ndenge nini nde bango tika na biso komba ba diaspora ba to tika bango pe ba vanda na kimia ba diaspora baza po to tika la kosilisa bango te to kolongola ka bango te bazo jouer ba rôle na bango to tika bango ba vanda na bango eza na ngo bango te. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui les gens la diaspora ont contribué à matanga ya Chico Pulo? En tout cas jusque là non na mona banda ba matanga ya ba comédien to pe ba artiste ba kufana na yoka nga tangu sunga de na ebité non na yoka nga contribution te go ba diaspora ya bango yango nanite non na yoka mais ba diaspora ya Afrique du Sud na pesi bango mbote na Cape Town petite sœur nanga kufa peut-être na kombo nanga na ya mobali na ye lokwa ye paza parmi en tout cas bakundaka leki nanga na honneur na pesi bango penza bambote bisika baza pe félicitations zamba pambola bango. Merci beaucoup. On vous reproche aujourd'hui des comédiens, ce sont une bande des hypocrites, des flatteurs, des mendiants, des ingrats ou ingrates. Où c'est maman top. Balobi bobo sani bolam oyo diaspora salé la bino. Bolam e polarité. Voilà. Nana yebana no rôle ya libanga joueur ndeni ceux qui muto au bois qui est joueur libanga za salaire. Et anet na sala na bureau. C'est qu'on fait du mot footinga. Bon té. Tozan baté belé to boaka pe ba pesa biso be loko te ba kosa biso. To le cas jamais to sala ba émission to loba na bango boza be esco boité. Baba ndeko na biso. So le ba benga bango bana poto azo akize bino ba mandia. Azo akize biso ba mandia za problème te to yambi yango biso ba mandia. To ndimi na biso yango to za ba mandia. Le langage comme ko changer. To ndimi na biso yango to za ba mandia. Mais ki mandia na biso ezande ba pesa biso mbongo ya musala na biso. Neti nga top nena za bina yimi na nomba bato baza na poto te. Na ipe ba komola bango te. So ko bengi nga nde na ibi ke yo zala na poto. So benga te na oyeba oti. Ko bina mama top ndene dédicace za ndene na 200 € na nga. So tinenga 200 € comme na za mandia. Yo nde mto luka nga eske nga luka ki yo. Nga na yeba ki yo. E bele ba benga biso to sala ba mabanga na bango na zolo bango na komo nzambe to na janvier ba pesa biso te. Mais ton trouver na biso ngo pe normal. Et les cas ngo pe. Na ebité ki mandia ngo par rapport à quoi? Ba flatteur ngo par rapport peut-être ba makangu na bango wana nde bazala na bango ba makangu na bango basi na bango bana mike na nde ba mala bango mso ba kosa kosa bango yango be mal la tsabiso salité wana nga neti nga personnellement na nga mandia te bo dépendara na nzambe dépendara na diaspora na dépendara na nzambe ba diaspora pe ba dépendara na nzambe moto amokili jamais ko dépendre na muninga ne moto to dépendre biso na nzambe souffle to la mukina ngo lelo ezangolo kolongola iloko na ko dépendre wana sito wana pe na olingo yo kango te to dépendre na nzambe ndenge yo za wana cho ye awa o dépendre na nzambe na muto amokili te. Voilà lelo ba propos mususu pe sali mabe ba yo baloba toujours que oui aux en a raison mais manière ni no oui kolobela yango lelo pakalowina papa makaya oyo ba ningisi poto ba propos na bon quand même diaspora c'est pe na ngote ba pesi ba embargo ba pesi bango embargo na ibna de bango ba ketu na bango ko ko na niveau que bo dénigrer ba na poto ba tindela kendo tu na bango te na ba propos bongo boyo so ka belinga 20 € fo finganga 20 € na on dénigrer comme sang esclave na non linga honte so yo lingo maltraiter nga o lingo comme sanga mona mke finga pour na 20 € non préféré tika mais na garder personnalité na nga le reste que notre va paralowi nga za bango te comme na ma réserve prendre la paralowi aux pression et le côté pression et le côté pression de tiani nazo répondre bon nga la que zo player bité so ba zo embargo donc répondre na place na bango ou bien ozo banga pe mama topa un jour à embargo na diaspora to banga ranzambe
balobi on se montre pas de Dieu donc mutunga top na banga na vie ezaka nzambe c'est tout. Voilà. Avant de clôturer ma diaspora na mama kati un mot surtout na ba fan na yo bazalaki dessus peut-être bazwa ki en mal. Wechi bokechu balobi manoko ya mwa wechi bokechu na kati ya Londres. Chouchou na nyota balobi ba mama ya emonu vivant chouchou na nyota pona ninte ma jumelle Karine Manessa ma jumelle à moi c'est mwindo nzela mine malengi mayaya maman sociale Lili Mavinga na kati ya Amiens pona nini te petite sœur propre Angelou Central ya Kaska Songo na kati ya Londres balobi ye moko le Brazzavillois René Mboté 1m84 Brazzaville qui vit comme un Américain René Mboté pour l'inter la Brazzavilloise Fanny Louembe non to société ah ngaye papa o me ba diaspora bana toza famille baza ba européen original T baza ba européen ya papier makila na bango yango ezao OK origine na bango yango toza ba congolais to tiko bomana lobi to okunda pululu ele kanango foto yo tika na ba ranking ngaza ennemi na mutute na ngape ranking na mutute soki ba paraloyi baloba e mabe so pe banini nayebi pe na on atale misa paraloyi te na oyo kaka pa ba jija sole bonga yo ka tous les deux côtés na oyo ka yonde no silo tanga moko na on ayoki te no na yoka ya soki makaya ndenge yo lobi kutu makaya nga na yoka ite na yoka inde jino la et pas na yoki makaya pardon to landa to ba so baloba nini bon peut-être pour ba fingi biso trop peut-être ba finga ba on a kombo na bango peut-être wana bango pe bazo ici po baza bato ba pe na mitema we yoka ya pasi c'est ça tant musu yo tiaka komba ba diaspora tant musu mutango pa lobaki na zane diaspora te azo lata komba ba diaspora c'est ça na sol na ba diaspora émission na ça na le ketchup ba komelinga musu balobi tu as bien répondu donc bah c'est une émission voilà donc réaction ba c'est non oui bah c'est peli balobi ezabi sauté donc na fingi mutute to éclaircir karake yeba ko considérer muninga no mu nga finga na teno fingo par rapport à quoi na nini pour na finga c'est ça. Voilà, merci. Bien que nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien, en tout cas dans CG Moko, maman top balobi tantôt dans début na lobaki entre bino na bino bolingezate. Sali-moi défense awa to comprendre. Papa bolingo bolingeza la ndenge ni bolingo ngo. Invitation yande konayo kende na fête de célébration ya mariage anniversaire mariage na bango 2 ans d'existence. Na sina benga ki sundiata na sesi. Ya yoni. Non. Na benga sundiata na sesi kize ke na ena libala te makolo pasi. Makolo sine to uta kinga kati makolo pasi. Bon, on invitation papa. Oh, invitation pesa nga avant. Invitation pesa nga ngo avant. Apesa nga invitation avant. C'est ça. Oui, bien qu'il avant Kinga Kati. C'est ça qui avant, oui. Oui. Après ça avant Makolo. Eh. Yo yebi trajet Kinga Kati. Moi si nebi mabeke bobo ikoyana. Oh yebi mabende bobo fait yango esili. Ba fait yango esili. Sabotage. Sabotage bato bakenda yiti. Bato ndam bakenda yiti. Bakenda yiti. Bato ndam bakenda ki ba représenter biso nyonso. C'est ça, il y a un problème tin. Et coïncider que tout ça ya kolemba to sani. To uta ina ya Kinga Kati wa fingi biso toke bakisa su ya fête. Ah, to ape batuti. Parce que lelo guerre est comme entre Gabriel na moi Sundiata, pardon. Ah, guerre eza nango te Gabriel azande ko ya Sundiata. Ye moi ça Sundiata aza seme ki na biso. A tia guerre na biso par rapport à quoi? Ata to lobby, ata to fingi to ba seme ki na ye eleki. Alvi boza mite mabe. Problème ya te ye mta simba yesu na ilamba avant na ndena mutema malamu. Merci. Question Souka. Le mariage à Poto. Bandeko bazobala artiste et comédien. Na bandeko bazobala artiste et comédien ya basi. Ozomona comment? Est-ce que bazana retard ya okende Poto ou comment? Papa, bango ne bazobala na bazo yé bande bazo sola na bamabala na bango. OK. Tozomona ya basi bazo umela. Ya mibali bazo umela, tozo bazo juste les années. Batala wana la vamba bala on va contrôler wana nous batuna rata bato baza pe na mboko mibali na bango baza to pe basi na bango baza
moto wana aza na mwasi to be aza na mobali te pour moi lobali mwasi no bosali pe religieux tout et tout moto asala 5 ans aza awa 4 ans aza par rapport à quoi yo susu kaka kuna yo ndo okomi koyaka non wana ekomi badistraction bobali mwasi no ozwa ye bokende c'est tout bobali awa bosali civil badéclaré bokende mbala moko yo okomi ozelisaka ye yo kaka osalaka batour okeye oye okeye oye non bazowumela trop conseil nini okopesa na leki na yo Gabriel o kamera tena ba propos moko ya bien te okopesa conseil nini koloba na alobaki abela attention liaka makaya ba mungu c'est pas abela attention liaka makaya ba mungu voilà okopesa conseil nini conseil ninga na opesa ye so ya yebeka liaka makaya ba mungu mais tension sozo kita balia makaya ba mungu ebele mais nga pe tension kita nga na liaka makaya ba mungu ebele eza bongo te eza traitement est-ce que ça bien koloba na télévision mama top bon Gabriel mutalobi anga sa mona mke ayebi pourquoi alobi nga na za kuna te omoni ba question oyo apparemment vous appuyez à Gabriel nazo appuyé à Gabi te nako répondre na place à Gabriel te ozui Gabriel okesala interview otuni est-ce que ça normal lo banande kono na TV bongo akoyeba ye moko ba argument ni akopousser nga neti nga na répondre na place à Gabriel na yebite ni on dozo sanga ke Gabriel aloba bon nga na yebite Bino. Merci beaucoup. Merci na Mama Top, merci. Merci na yo pe. Relation ni le boza on amba le sombo. Voilà yaya la mon vieux mbalio na pesi mbote. Naza na problème na été. D'accord. Naza problème na mbalio sombo. To komi so kuna. D'accord. Tu ni relation. Wana ya na ngai to komi kuna. Salut mon vieux. On doit s'excuser pour nga na tuni ga relation. T'es pour tuni ga pour bongisi relation nga na eto welelani. Le côté. Merci. Le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. Balinga Mama Top. Donc, balobi moi ça zanga génération. Ba salutation à Binonio en tout cas bonne année émission yango je crois. Samedi tozo bimsa ko rende ko na biso pour Lulu. Et qu'on allait exposer na terrain Vélodrome na Kitambo. Tokola la lande qu'on a besoin longo lobi na on peut trop quitter kotika une adresse na ya suka na cimetière en Nécropole balobara terre ou entre terre et ciel soki pende ni toketika ne qu'on a besoin kuna balobi bolela na bo bazolela même merci na maman Olive kotika biso te na tanga pasi to pe ya biso nzamba pambola yo baso c'est provenance sinon vraiment maman et ka karatero yo salaka ezalaka ya mingi pe e marquant mabota ebele ata bato mususu kuto bayebi yo te mais tant bayokaka lisolo to betaka elekelaka bango makasi en tout cas maman merci Nzambe na lola pambola pe so longue vie po biso to yakaka kozwa merci beaucoup pe na bureau na yo na batinyo so yo oza elongo merci pe na papa voilà. Merci na papa langa journaliste yo sepeli koyamba ngai donc considérer nga langola nzambe to fêter bien ngombe zakaka eza congélateur eza plein d'accord na ke fongola ngotala donc c'est bon merci maman merci vraiment donc nzambe alola apesa kimia na famille oyo bakufeli pour Lulu atiki bana mike bana baza penza mike ça fait vraiment mal en tout cas nombre effectif na ebité mais na ebike pour loana ban auto monaki na TV na bilili baza vraiment là nous mike vraiment nzamba songa la veuve là bengi le père des orphelins le mari de veuve nzamba zo soin ya veuve wana bana na bakola malamu par la grâce de Dieu puis maman a envie nzamba pesa maman vraiment makasi donc erozala malamu mingi na pesi pe mbote na ba comédien pardon na bande konyoso balinga Mama Top na bo balinga raete na lingi bino mingi nzamba pambola bino bye. Voilà, bye, nous sommes arrivés à la fin donc nous avons tout parlé. Vous avez besoin benga Mama Top oui. Vous avez besoin benga Mama Top benga pour na ba reproche bien ba remarque ils ala malamu mingi plus de ça film so imtenga salisa voilà plus de 143 93 pardon, plus de 143 9 93 60 66 27. Tu vois, numéro dans WhatsApp, plus de 143 9 93 60 66 27.
Olingo benga un appel normal les a plus 243 90 30 77 805 30 les a plus 243 90 30 77 805. Donc numéro na balé yango wana donc bonne année bino nyonso bonne année. Donc na éviter na bossa na ya grande sœur na propre da Vivine na katia Suisse. Salutation maman na chic le petit mon asuka. Donc pour Anité Jonathan Ganda na katia Canada, Lionel Bokassa na Canada, salutation na bino nyonso pour Anité ma fille à moi. Donc balobi Myriam Jangesaka, félicitations na diplôme d'état. En tout cas ma fille, de bonnes choses à toi. Pour la nité d'Edel Angesaka et puis moi na souka na kombo ya Emmanuel Angesaka na grand frère na bango Yemoko vraiment balobi na kombo ya Medi Angesaka pe papa na bango Emmanuel Oche Angesaka na lingi bino mingi na kacha Cape Town. Salutation na Lofo bino nyonso boza kuna. En tout cas merci. Voilà, merci maman. Na habité derrière la caméra Peggy Bokele. Voilà. Bling toujours. Bling toujours. Dolce Gabbana. Merci beaucoup maman Top d'avoir été la nôtre dans cette émission. Merci beaucoup. À chaque instant, à chaque moment, vous aurez la poste vous serez toujours disponible pour les Kaipan Abisso. Merci vraiment de la disponibilité aujourd'hui. Sous la pluie, mais te forcer quand même à l'émission. En tout cas, merci. Tout ça, c'est notre voilà. Tout ça, on a choisi à Moussala Toninga. Si tu as un problème, tout ça, start. Star, manga hôtel. Mais il y a samedi, tu as un morgue, tu as l'ensemble. Obligé. Ça va. Pour boutique à sauter. Obligé. Merci vraiment. Donc, tu as c'est ça. Cinément, toi rendre sincère parce que pour nous là attirer empreinte vraiment c'est ça. Il y a ma casse. Oh, turbo ça n'a raté. Faut te valoriser, te honorer plus. C'est ça. Na jusqu'à dernière demeure na nécropole. Merci na Willy Moucheni le véritable code Mboka. Code Mboka. Voilà, azoya pe kalaming te na si rosa de ba lobby. Akosanga trop. Ah bon? Ah, code Mboka na regret. Et comment? Et comme déjà, et comme pas Mike Lukamba. Il y a solo hein. En tout cas, na tiemo tema. Il y a Willy Moucheni, balobi okosaka. Kodamboka. Maman Top. Raza na sonison. Voilà. Je dis merci à Papi Boza Monzali, PM Fondation, Nakati Afrique d'ici. Il y a Boston Gama, extrêmement bon. Nakati Djobour et sans oublier na Londres, on a Moni Gauthier, mascotte, l'ingénieur de banque Christelle Blanchot, na PCA Bambo Tekota Zali na Katia France. En tout cas, fidèle, nous surtout y a abonné. Il y a Afrique Link TV, tout le lobby ou après lobby, donc on a numéro M. Sika. On se retrouve, bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.